mokili ya Nzambe pe maya yeo na banga yote na banga Nzambe kisi soko samusana avec amour jamais on gote kanzoto nanga po on a ote que esa vonanga ne ote kanzoto te mama bokilo zomona emba semeki bozotala na momo yaza konyokolo ngai molobi nini bosali nini na vie muna mtazana destin na ye muna mtazana nzela na ye nzamba ponela ye esa te ke na kimi orchestre na biso po na ebo yemba te ou bien na kimi po aspezate pour les musuko yemba zate nyonso ani zanango Mexico destin na ngande aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tika na ibiso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo na kisasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nangaki film moko boye oh théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala oh te bosa la visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana au rejoindre information nyonso soki to tonga na net te au rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka si vous avez besoin de promotion surtout à prendre la vie sur la www.image ya Congo toujours tout ça leur promotion ya boutique ya flat ya terrasse boutique et loyauté kaka boutique et loyauté mo za pour sa promotion na ngwe sali mapé au mona mo gien na ndenge ya bien merci beaucoup na confiance bozo sa biso ban Allemagne to za na mutu moko aussi ko production azakuna na compte image ya Congo oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro na biso moko to tinjo na Allemagne pa ndeko na biso bundes si coproduction motema mikolo beaucoup de découvrir site eza moko image ya Congo point quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point ça qui to bato tama na point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire. Voilà, merci na bino sur l'internet et monde entier. L'internet ba pesa confiance na image ya Congo ndeka to la bino image toujours ya Congo. To ba ki to déplacer mais to zana toujours na Congo, to la bino ba merveille dans la République démocratique du Congo, ne to benga ngo kaka capitale ya musique africaine. Na ba si lo musique pour na nini? Pour na ngina beta mno le solo ya musicienne moko. Botu nanga wana suna mbokasi na yambi nanyo yete le na yambi pe mususu na pesa mbote bo découvrir ye ne invité nanga lilo ngana osana ba commentaire rebelle te mais la pesa no kombo na ye The Voice. Bonjour mamie. Bonjour Boni. Oui ça va ba découvrir mbala moko ba omona yo ba obayebio ba ngate The Voice ngoma naza chanteuse. Voilà. The Voice ngoma chanteuse awa na Congo au Tipoto na Cameroun to ndenge awa na Congo na congolaise awa na Congo oui The Voice ngoma bandi musique na l'église lokola bana nyonso ba na fête ya famille ba kina l'église na chorale après chorale na ekokota ina après ina voilà The Voice ngoma mona ina tolo ba bon oui mona ina oui mona ina ina ezali ina spéciali mais tout ça de kasi kona ina voilà ngana leka na ina bani musique na ina aussi ici otangeka première nde msuto kata ba classe to aussi zai non na si ça été mais na joie na base ya makasi na ina quoi ba ba ebinga ba ebike na yemba déjà bien kala mais ba lignée wana ya musique ndenge ezala na ba norme nango na jongo na ina le fait ngoma aussi na ina otala déjà TV au sepelaka na ba chanteuse au sepelaka na ba modèle na belé mais OK ina pour na sentiment rato wana kanaka ya musique moko kokuna te kokuna te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyadabu.
Mama Bokilo zomona emba semeki bozotala ena momo yaza konyokolo ngai molobi nini bosali nini ekoki wana botala na internet j'espère que en fait ça compte na YouTube bo télécharger ça la bien voilà parce que na live bena image ya Congo malgré pimeli bango toki quand même tanga émission na biso na bando lekalika na ngande ezala kaka voilà bana poto bamonaka maman ezala voilà quoi deva so bandi musique mbala moko o bandi carrière solo carrière solo oui carrière solo ni ki miso ba orchestre baninga ya mo babima boye akebo maman yo linga carrière solo en fait tu sais na vie mon mtazana destin na ye na mtazana nzela na ye nzamba ponela ye eza te ke na kimi ba orchestre na biso po na boye mbate ou bien na kimi po aspezate po la musuko yembeza te nyonso aneza nango mais siko destin na ngande voilà c'est le biga yo mo ba tantara pete o bandino pa mutu mo bobi bona yiba na fula nde na ebe non penzate na zumo ngenge pina ke na pananga ala epi mutabota marne toile ba yiba ngo pa mutu te ba mutabota maranango so botami nango za nango kaka ezate qu'on a sa carrière solo na négligé ba grand nyonso ya Congo non na considérer bango puis souci na ngeza la un jour na beta na bango et ça la nga bien mais kota musala na bunda na ngamo ko quoi des fois so sali déjà ni na ningo bisa la carrière solo des fois il s'abini sande mouvement ko na ba nini ba 2002 j'espère 2000 je sais pas na Bossani et Oumel Mandambo Ndembo Alex Fumu c'est oui Alex Fumu c'est ça la ba cité na ba kin partout voilà pinaki au pema na kota ki studio na bulka kuluka kaka je sais pas l'aime sur la Bossani 2002 na kemo musika voilà faut on a raisonné bien na Bossani mais Alex Fumu ba ba bien ngole ba mo la ah oui la fille Alex Fumu c'est ba yebi pourquoi limba ko reconnaître Alex boya tongo itana butu j'ai raté que nga tango téléphone leli na la tata ko na la pemo yiteo osana bota manande comme ya aye bien voilà après Nzembe Alex Fumu si on liagi déjà bien vous allez quand Nzembe maman continuer pour te dire non exactement que na liaki bien na to ntina ko so tambola te non ezaki kaka na a besoin de producteur et moi manager à ma casse ndezala kaka ko zala mungongo mais so manager azate producteur azate makambo fandara et puis na zana souci na zala ba bibundeli nanga quoi na côté studio na sali mo ba son ebele OK lelo soki na monel na ye na ko bimisango avec facilité pour essayer tout déjà na zana na sac nanga donc na zana besoin ko ya peme nanga soki producteur manager baya na za déjà complète ezate que na zela mutu pona ko ta studio mais na zana biloko nanga o ki sala ke oui ba comprendre que oui makambo qui est un peu rapide quoi voilà ezala na ka bon surtout ko dans moi si kitoko na mbona ba commenter alelwe wana mo si kitoko ndeka ba na mambi ya bezo mo alobi bi ba producteur ba koma produire na musique na nzoto mbala moko ora somote ah tu sais ce que ça musana avec amour jamais on rote kan nzoto nanga po on rote que ça voit nanga na rote kan nzoto te et puis yo pose un peu moi si kitoko ndo zana vraiment pas de monde yemba ratia ngala luka na producteur te yom dozo luka producteur oza na télé boye ozoteka elongi donc est ce que nyonso apemeno ifo teka kaka nzoto non yo ozoteka mongongo epuis mosala na nde devoice aoteka voi na ye aoteka nzoto na ye te voilà vraiment bao baoya mpona nzoto batika da mosika marie batika non marie te mais batika marie te eza ngambo ozala mwasi lokola de voice donc papa topesi yo mbote esika oza ekosala bientôt tomona alliance mpo moko mbo mpe bayokango mais de voice avant nanosala banzembo no nyonso wana oconsulte baninga bosali bafeaturing non on a consulté motu te ça banzembo ebele déjà na studio non batina yo wana oui na consulté motu te na travail yo moko nga moko na petite sœur nanga toyembi na ye Jolie Ngoma mona ina non ye mona ina te ye mona IPC vraiment mais à part wana to betina on lisolo non lelo soki concert o bata poto ba olanda biso ba vacances bazana na ebele na kisasa po bango pena ba na consommation internet na kin to sandi ke bana poto ba hotela biso mbala moko bana Luanda ba maman na biso ba yemba pe musique ya bien tout ça ba papa na biso ba leka ba tika pe musique ya bien oh de voice pas yemba banze muna bango et c'est tellement bakana yemba yanga moko non
nzembo batebele na travailler yango ezaki so mutaye uyembaka yanga boso no boyebi yango te tosuka nayemba mpe banzembo bamama ebele mama bilabel mama chalamona banzembo na bango nyonso mama pangolove mama Betty voilà vocal nini ya mama Betty tokoyoka pas de voix siko naboye mokili ya nzambe mpe maya ye o nabanga yo te nabanga nzambe o onini okoluka liwa na ngai na yo fami te touti mboka onini okozela kufa na ngai toyoka kaka mama nyonso voilà naninga bango mingi ezalaka bon so tobanda sika tolingaka bango nyonso mais ere moko ekomake non mais comment kobanaka bamama bamege 30 basala banzembo basindi leker basala banzembo te ya musique congolaise aboya bamama wana vraiment nayoka te j'espère que yo mpo oyokango te voilà en tout cas sûrement eza mpe eloko biso peta tozanga mais comment bandekono mpenza oyo basalisali déjà banzembo balorette la perle boza ebele moi génération na mino tokoloba banzembo na bango yosepelaka na bango te fo ozonga na bamama nasepelaka na bango nyonso nga biloko ya bapolémique ya nakoka yango c'est pas polémique olobi bien oyebi bango dis-moi ntango oyebi bango se oyebi banzembo na bango na bango nalandaka yango mpe na ndako mpe nayembaka yango nakoboya yango kolingi polémique te sûrement okotravaille na banzembo baninga na yo peut-être ebibi nango mpe ya sika moto avandi baotravaille na nzembo amege 30 travaille mpe banzembo na bango na travaille banzembo na bango nyonso ya nani jeune mpenza tobi génération na yo tangi moko wana okomolukela ngambo fe mama beti aza kutu otangi komona maman te wana aza maman voilà bango nyonso na travail oyo ayebi ka The Voice abika nyonso koyembi nzembo neti ka nani donc bango nyonso na travail ata ya moke bato bakoyoka baza te bango nyonso oyo eza bomengo na biso ya Congo eza musique ndenge tolobaka ya moko te natika ya moko na okoka te donc nani bango nyonso na travail bango tout bango bayoki voir oyo bacomprendre kaka oui The Voice po asala mege ate aobunda osala po asala Lorette aobunda osala po asala nani aobunda po asala bango tututu wana na osala na ngai mais ata na okoma lokwa bango te me na osala voilà vocal ndoko kosala te vocal nani uninga moka oyo poni non koloba bongo te solo osalika vocal mo eza yango émission ngai mpo na ngai na kosala moko te là c'est impossible ezongo na 5 kasi toza 5 te toza 5 osalaka ya bango nyonso baza ebele émission misika en tout cas vous comprendre The Voice ye wana mopepa sika toloba bongo The Voice toza mutakala en fait mopepa sika eza yango mpe bien me ngaka The Voice mpepe koleka ya sika lelo eleki ya kala voilà ngaka The Voice quoi mopepa sika te mopepa kala pe te The Voice. The Voice ça sale déjà combien de titres? Pardon? Combien de titres au sein na studio? Na studio il y a 5 déjà na silisi mususu peza nanu na kotanga ngo petit peza nango ebele na osala ka mutema nangi ningi na sali o mutema ningi te ko na fandi sime on a zango na maboko eza déjà 5 à part maman bokulo eza na internet. J'espère que nous avons ça compte dans YouTube, ba checker, ba vérifier, ba mon The Voice quoi. Voilà. Quand on bim sango nengeni album et dans la single et bim nengeni. Na ba idée na Congo na biso ndenge ba producteur bazate ba tout la bazana bangote na prendre ça la single moko ça la moi bien quoi. Mais banzembo ezala o pa yipe mais nanga bino The Voice na ba voix na yo sala tamo 4 bima je suis prête ko bima la ngomé na ndenge na obulu na minusu ka ba single ba comment to kindi na ka bongo quoi. The Voice ba kermesse na le silité sûrement dans 2-3 jours ba kanga ba kermesse soit qui production wapi. Na ba kermesse la travail kuna te vraiment ça te que pour la négliger pour ba kermesse spécial ba musicienne na ba musicien na Congo ezaka ba studio na ba programme sur moi ba clip monsieur mk na sala je sens que ba mon on kan internet si on desel ka ke una bendana vraiment pembeni yata ba prestation sur ya ba waloni ba ni naza la remonter quoi pour na jouer la non image na ba clip ba studio yango ndem to sala lobi na vimba quoi au moins te ko sa msala producteur fala sala yo sala ngoyo moko quelque part ba mon cause 20 ans au coca na yo non bazate tu sais bon quand c'est studio ngo ça ka muke te là mso le bon nga mo pe ko coca te ba fanda nga ba sunga nga Blaise Ngoma sunga ngai je reste ngoma Blaise Ngoma na Lyon je reste ngoma na Valencien a Fingoma BG Ngoma ba vie nga ba na kata Lyon ebele ba sunga nga plutôt voilà quoi ils a le boko nga mon côté le boko ba te belé
on peut ça ma casse là. Au sali orchestre, au groupe d'accompagnement, nous on ta carrière solo. Bengi banane on bazana yo. Non, dans un orchestre, tu as aussi une carrière solo. Bengi banane basana. Nazo studio oui na kwa mwana voix yango ezate mwana voix yango ezate mais la sanga na studio là kaba image bando bima ba clip bando bima ayembi na mutu ngana mwana lo bezate donc ayo raposa ya ndenge nini producteur wana ayo raposa ya ndenge nini ya non les ana voix nanga alors ya te pona beti featuring na mutu moko boy là c'est impossible là c'est que on a yé pona mutu wana na ningine muto ya pona ngai po amoni ngai po sepeli na voix na ngai po sepeli na ngai aye ko produire nga mais ezate po sepeli na mutu moko musicien moko bonga na bendaki wana ningi msala ngate le mso wana sepeli pe na voix na ngai te daza besoin muto ko ya pemé na manager on za pemé na muto on ndima soutenir nga a sepeli na voix na nga na bo moto na nga na ba position na nga nyonso voilà on considère déjà ba mission nini ndenge ezala ka ke non ngina bana msala na ngai ya na rosa ndenge nini oui ba conseil zoma pebele déjà natanga ka ba komo eza okala na ba conseil zoma na ngoma ebele mon vie manda apesa pe ba conseil ebele bazaka ebele voilà ni manda ga yemo sali mabete pour tout ba conseil voilà devers lelo tango banda musique ba ni na banda be funa le kananyo to ni na banda be kanaka nenanyo biso pende to samsa no sama kasi pona effacer bato ba sama be bato ba BBC le kumu ya ba fille internet nga pena sama kasi ke eloko ne fe longwa baza mwa ebele aka yo salo mabete ke lelo ndenge musique ya na shit yo bana musique eza da na shit soki sanga mabete soki na obanga te non nazobanga te banga c'est trop du mero ba ke ndenge musique na biso yo ko ya beza pona kingani fo lo bango vérité lelo to zana se ya comprendre pona kingani musique ya Congo baby nga mo musique ya Congo baby te tout ça toujours likolo quoi et puis ezobanga sanga te likolo nene clip no eleka wapi yake na trace to mona non ngai tu sais quoi là lobi musique ya Congo kiti na tellement ba grand baza liboso na nga na tellement ba ningo ba bimi liboso na nga c'est que bango ba ko kalisuté mais non nga na yebike bazokoka oya nga non pona na bandi promotion na kinte za na internet donc okitsa ba bazali boso na ngati c'est impossible nga na ye kaka voilà na ye kaka ko kangisa singana singo ezalaki déjà voilà musique ya Congo ezaya kokita te selon moi jusqu'alors musique à Congo eza okita te selon yo moningo lobi mais c'est connu quand même na monde entier tilelo moi vent tozaki nango liboso moi ba Nigérian manda ko banga biso eza solelo te bato babimi ebele il faut ko yeba kondima lelo so zaboy le bureau za la boy le bureau za la boy Congo ezala ki bona musique et sali moi boy mais la minute ezongi nango pe mais que c'est tout ça est-ce que ba Nigérian ba fandi ba oyemba souté non faut pas forcer est-ce que ba Brazzaville ba oyemba souté pour congolais za liboso non ba ko bunda même mutaliboso za ka mutaliboso quoi ata ba c'est net pas même na bi ke musique bunda na yo Pierre Nino memisi des fois ça memi voix na ye des fois ça memi ba style na ya zo sala des fois on za ka na mino bana ina so oyemi to wa na ligne ina parce que na ba za na voix moko on dirait comment non bana ina ba na voix mon côté l'intimité tu vas voir mon côté tu vas voir mon côté so que nengo so oyemba siko mutu to bengela sema tala ote akobengo nani ote non naimba sunde ntemona ni pour sala net mais j'ai 30 balles beza yete mais non koloba au moins soki mutu zo sala zo ngo yemba ndema zo sala interprétation il faut o koma logola ye selon ngani na yebeli na ko sala logola ye msoko na munde na to imandema mama abeti msoko ndirait mama abeti so na yebindi mama tchala moi la miso ndirait mama tchala moi donc na sens on mengi lo bateke ba nyos ba uta kuna bazanga la voix moko no ezaka nde koyeba kaka voilà ezaka koyeba kaka ya moi mais non quand même faut qu'on dise ma bato ba yebi to kuna vraiment ba yeba faut na ndima à part clipo to zana on déjà na YouTube na compte na yo clipo et sali ya sikato ya on est en 2002 eza sika o ngamona zembo ya kalo na saki liboso a so comme ka The Voice en émo a espacé a commis double boutou a moni chanson Alex Fumous quand internet oh beta so a commis The Voice en émo a commis Mama Bokilo on a dit comme on a clip on tout ça mikolo yo et puis beti sur The Voice en émo commis imboa au moni sko son moko eza on a scellé on a clipé son cas ya pamba et voilà on peut pas télécharger en mobile merci na binonyo so bozota la
encore libanga moi c'est arabien ne na boka ya na Guilain de Valère ne na boka Dadi Kaziro moninga fils mata Dadi Kaziro na Paris Dadi Kaziro ndenge moko na bande konanga bazino lokuni merci boy na Paul Mayala Djibril Mayala de Suisse babiom toto la tapso mikolo to peso ka merci na mamno so sala to pesi pe mbote belé na grande zoko babi de voso yemba ya lukape manager bino batuzaka ba manager soki ya lokuta e oyebana o te bilonga kala to lembi bango ba yebi su musique te bango lo ba kota na no ba batasika pe bango bo soutenir bango te pour anime et que ça là vraiment bien président d'homme na The Voice yeyo Joao Ndombe les bibliothèques d'Angola The Voice yeyo ba mana Fani ba Fani Mbala na Luanda bino nyonso botala ka image ya Congo ndo na mina mwasi yeyo ayibine po yemba tunga to kama so ka yebe oyemba ti mayebo yemba o te omoni ba ligne ba ba so ndenge bakenda kaka sebe no beta terre non seben pe na beta na seben pe zali mais non le belon mo mingi te po mama bokilo na ezape moi koningisa monda mu mais seben pe voilà seben pe seben pe zali puis kala mingi te na zo te so selo mo na YouTube wana ya mama bokilo ka siko ya dance tino suka mo sepe la voilà quoi o beta woli to zo beta ka musique à Congo non beta musique à Congo mélangé tout mélangé kaka voilà moi anglais moi français oui tout mélangé tu zouk mon sala qui on peut ça mélanger lingala moi anglais qui est moi français pour voilà quoi le sens on va atteindre public ni donc on dit sona bazouk na Congo bazouk ezaka penza te non congolais pas ngazouk mingi hein congolais ngazouk mingi la salle on peut belé ça justement encore alinga ngo malinga o ba congolais ba sala katalinga o ba taliba à l'intérieur il y a du rumba ezali ba chouchou pe ba ngara ezali et puis zouk pe ezali cette partie à zouk to royora na mongongo na aussi zouk non te zouk na nino ko lobela mo mingi ça va ngo buko ya zouk na ngelo lobela mo mingi te na yemba yemba pe na bomba émission musu mais na pas na ngat mo sala no buko déjà na katina bomba on zo ko sala no ngo ko une fois mais bomba ngo là voilà pour un plaisir il y a grande zoko The Voice aboyi na ina zouk na ya bombi yango mais The Voice to mito kabona na déjà to pisio merci na ndeko ndima ki invitation na biso bande konyo so balandi biso ba retenir ka The Voice adam na ina atanga na ina ayekoli na musique mais aboyi ko kinde ngambo moko na Marie Misam na sœur Laure Mbongo oui oboyi na yo mais est-ce que bango pe baza ba sœur note pour le bakobo ya woni na zone chrétienne na boité nanga lo balika mo mingi de ba dolba on mais là on va mélanger raté lumière na molili or kinga na za molili quand même so ça musique profonde za molili non je ne crois pas je ne pense pas na za chrétienne dans ça la musique oyo za rumba congolais pekisinga tene ba pe banze monzambe ba bilo tout wana pekisinga te nze monzambe ni The Voice wa yemela siko to comme na suna suka neti yana ba ser na biso bi yanga mo pe ponga bina komza nyoso Rolien nyonso bataille ah non on a mélangé te pour troubler ba fan nanga la mission ba talanga na nga ba ser nyonso ya Congo mingi no na tanga bango zate nzembo nzambe kaka ya certes nzembo nzambe kaka aussi bandeke bako yembela yo bandeke bako komisa yo ikoki non mo zoni ngaba ba yo raté ndenge tellement kama neni pe mezate o ndenge non pe mezali The Voice ko ça so même pas une minute on ta sala loko na to sala fois na pema so na pema ta okumate apparemment zo kima pe ndo kima ba vocal na yo mo kote ba vocal na ngamo lo kima net ni vocal ni na ki c'est vous savez quoi vocal no mo bolingo to carbona no aussi c'est belé hein mo ko ka yo mo sepeli non ba balandi biso ba suka ba tikala na ngoka vocal nanga moko ezande belé hein nako mo luka neti nazape mwana batonga na boy nazaki malembe tala lelo ekomi ndembango molingo pema molingo kamele yo nga na boy molingo changer couleur nga na boy nazape mwana batonga na boy nazaleki abayaya nga na bona ngai voilà The Voice ngoma pe mezali on a senti que pe mezali bira mangabo sûrement bo sepeli na ndeko na biso moi c'est lelo The Voice ngoma na da sur
au sali bien boina bienvenue Moulamba grand prêtre ya Bololé pourquoi pas na Hervé Lola 2 CLR moi na mutete la otete la ke mafumbe merci na mamnyo sa bien ozo sala pour na biso pour batunyo so bazo sepelisa biso vraiment nzamba pambola bango mais yo to reçoit charge na yo comme tu misa noter zala déjà à l'aise de voice ngoma merci ningo ndima ki invitation nanga bato bazo landa yo ba biki na maki lelo de voice ngoma o a expliquer biso album na ye maxi single na ye bima kalate avec bien faut car producteur aya producteur aya il faut manager makasi aya mais tu sais là où ça les locaux faut za la kundima moko boy voilà ba oya yana bango ka rapport et là on était oumeli suka et bima kanga voilà na besoin manager producteur ba oya na bango ngamo pe koto na ensemble ba fort à YouTube ba clip et ba affiche na habité na bosani affiche na ngala ndako prochainement et voilà ba oya na bango kaka o nyoso za la besoin na benginga na numéro 00243 49 39 430 00243 49 39 430 donc ba ozwanga wana ba bazana besoin batala clip ya Mama Bokilo ba koti na YouTube ba beti The Voice en Nemo ngoma espace ngoma comme Mama Bokilo so na besoin télécharger Mama Bokilo kakayo so na besoin la chanson Alex Fumusi au beti The Voice en Nemo espace au commis double boutou bazana besoin ya son ya audio mususu ya Imbwa a beti The Voice en Nemo kaka commis Imbwa ba komona ba image na et puis kala mingi te na sote susu suite ya Mama Bokilo wani zaka dance The Voice dance ba komona ngope na image za komona permission ya yemoko The Voice moi ça mbinga e botu ngara bongo te le mon grand frère na Blaise ngoma na Lyon enfin bi petite na ngala minute ba moi c'est à tembe grand frère za ngambote The Voice ngoma moi c'est à tembe na le tembe na nani nanga bila comprendre ba la Lyon de babi ba pesinga ko mwana o moi c'est tembe donc on ndini ngokaka voilà voilà The Voice ngoma moi c'est à tembe The Voice ngoma moi c'est à tembe na baxi babi tembe na nani yom doroyeba ouais de tonton na ngai Guilain de Valère na Suède ndeko na mino moi si yeyo ndingi bolinga image ya Congo bo pesa pe chance na The Voice ngoma na koyoka et puis na kotindela ba producteur makasi po moi ça kitoko so du producteur mabeta la ka mongongo soto bungisi yango lisusu et ça la mabe makasi manager vraiment on a la souci à côté ka The Voice côté ka ndota The Voice mais côté ka mongonga The Voice wala Congo esepela nango quoi pour partout dans qui défendre Congo Congo na ninga mukete manager amakasi aza na souci nanu ya mungongo yo atala nanu elonga The Voice te taite nini te atala nanu mungongo vraiment a batela ngo bien asala ngo ninga ningi quoi et ça la bien mamba tumso ba koma banga bien ozo boye et comme yo papa lingara boye te manager alinga tamso ba clip mon boye moi string moi nini yo comme yo boye mo bana nga sepelate mais non papa on sait bien comment pour me comme na niveau na tout ça là on sait que maramne c'est que non bien quoi c'est pas clip yo comme na moi exigence bien clip mo tala ma bien za moi ma bien libanda moi ndenge boye mais so batali Mama Bokilo na mitiki libanda nyo sauter mais ça sexy ouais au tala ngo c'est pela maintenant que oui des fois ça ti culotte à me pousser il y a là type dans oh tala ngo comme là que oui ça fait sexy déjà t'es na mitiki quand même tout ça peut film prendre film XT quand même tout ça musique tout est capable tout est canzo tout est to comme na suka bata poto bazotala yo bana Luanda bandeko nanga bazana Kenya bazolanda yo bako retenir nini siko comment loko na kosenga la bango ba retenir The Voice ngo mazana besoin ya manager The Voice ngo mazana besoin ya bato pena ba tsamisu quoi ba tsamisu na musala ngo pokende liboso vraiment c'était na obeta makasi ya manager pour son manager aza aibi ninga obende la ba masolo parce que na minute na travail ngamoko dans ma place musunga moyena comme ezate voilà manager soka zawana et ça la oui makambo benda na pembe manager a benga biso na numéro na pesaki voilà mi bolo comme diana te a benga na non a benga na numéro yo soki j'espère que koleka soki le quitter na Facebook The Voice ngoma donc bien The Voice ngoma sur Facebook pe a kozwanga mais numéro wana le 40 comme la souka moi ba mbote na ba obatali yo ba resepela so pi ba mbote vraiment merci ba mbote nanga liboso na famille nanga na maman nanga bota na affection maman Henriette ba bisou belé na grand frère nanga Blaise Ngoma na Lyon na moi sinae ana ngoma mondele Adeline des gros bisous na pesi je reste ngoma Diogo solo ya Valencien batikayo pour zara yo mogo beje ngoma na rata Lyon
faut contrôler kaka ya yo ebi afingoma na kata balancer mbinga mobali donc comme déjà ba 3 mètres j'espère ningi mingi quoi et puis ba bisou nanga na Arlette ngoma petite sœur nanga wasala nga basuki banini voilà ningi mingi joli ngoma des bisous à toi et puis da bisous ebele na neve nanga Firmin des bisous na batnyo swaningi nga quoi mingi mingi des familles et puis bana Lyon na ningi bino mingi staff de Voice na kata Lyon ba bisous na bino boza ebele mingi vraiment ba merci na bino pona réunion wana fête journée wana manifestation wana ya des Voice na sepeli mingi voilà vous avez manaka quoi le bela bana pose des Voice ngoma ba tsaka atembe oyo tsate metali o biso to moni na kanza bino bomo na image faut tu na base alicia moni nini lelo vraiment moi ça te mazaki invité na biso lelo ngala pisio merci non disposer itana yo donc dans invité na biso merci na cadre kitoko to zala kaka surtout na matonge to na espace Fouraya surtout merci ebele na gérant Doudou parce qu'il y a les marabisoté attends nous surtout ka to zala biso déjà espace donc soko za na kin en tout cas comme telenganisate na balabala on va laisser ka poussière moi croisement kaka oshwe madia koko kuta penda espace ya bien ya propre c'est tout ça on a des Voice au sepela kaka songa na lobi bosse que ça déjà bien merci beaucoup na batnyo so balandi biso na poto batnyo so balandi biso na Afrique na linga bino mingi na pesi mbote na nga ya spécial na grand zoko vraiment musalo zo sala ozolona na mabanga te ozolona pina na mabele po ebota merci na yo merci na ya na nga Guillaume de Valère et merci ebele na équipe mobima image à Congo pour na leo to suka o libanga na mikolo ezate mais solo lati ya image à Congo lini to komi na suka mosa mbinga mosa tembe apia mnelo wa suka de Voice ngana wakina ngala tikolo ga micro kokuna te kokuna ngomba te ezaka site moko image ya Congo .6 et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabu nalingi yo nakosote motema ngai mabanzo na ngai motema na ngai nyonso ya ngai nalingi yo merci beaucoup nalingi bino mingi babisu ebele sala nzimi rendez-vous na yo kanisa mbala boni na ezitaki kopesa yo yanga motema o padrino eloko nazalaki kobanga yokutisaka nga na bambanda Ousmane babisu aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musaloto sami kono ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso ce que tu on a net on a numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka si vous avez besoin de promotion surtout à part la biso na www.image ya Congo toujours to ça leur promotion ya boutique ya flat ya terrasse boutique eloko yo te kaka boutique eloko yo mo za posa promotion na ngwe sali mape au mona mo gena ndenge ya bien merci beaucoup na confiance bozo sa biso bana Allemagne to za na mutu moko aussi ko production aza kuna na compte image ya Congo oh na Allemagne koto mutu azate benga numéro na biso moko to tinjo na Allemagne pa ndoko na biso bundes siko production motema mikolo boko ko découvrir site za moko image ya Congo .6 point quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point ça qui to ba tout mona point pour nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyandabu la métisse noire